Bana soki bakomi na 6e des humanités awa na Kinshasa to constata que bazaka na sérieux problème ya kosala choix na université constat biso to na CNL. Na ville province ya Kinshasa ba élève mingi ya 6e des humanités bazalaka na sérieux problème ya choix ya faculté oyo bakosala na université après ba études humanitaires. Okomona mutu na humanité asali mécanique akei kosala droit na université. Ba mingi kutu ba parents nde bakoma kosalela bango choix ya ba faculté misusu bazalaka influencer pa baninga. Lokola ezalaka choix na bango te moyen ya ko s'en sortir ezalaka te na ba études. To kutanaki na conseiller d'orientation boyo kandenga communiquer sur ba choix ya ba faculté ya ba université. En principe motu na motu phase la peine objectif tango yozo kota section to filière boy olingio koma nani olingio sala betide nini pour quelle finalité pona bana oyo bazaka na ma ba hésitation to ba parents oyo ba imposaka bana volonté na bango ezali ndenge wana te malamu kosolola il faut dialogue ezala entre parents na bana batalisa bango nini bakoki kokoma plus tard et puis batali balakisi bango mwana asalaki ba étude boye soko mati na université ton institut supérieur au sali formation boye oko réussir. Donc il y a question il y a que faire comprendre mwana ceux qui alinga réussir à sala ndenge ko imposer te que ce n'est pas facile que au sali domaine au kembala moko sali domaine au réussir. Ndeko finaliste avant ya kosala choix il faut koyeba capacité na yo. Pour université ezali ba GT keba kosala 10 ans au lieu ya 5 ans pour la licence et à normalité. Début il y a session il y a formation. Na auto école Croix-Rouge voilà na ba détail na reportage oyo. Accident ekosila na Kinshasa kaka soki ba vrai chauffeur babimi na ba auto école en lieu et place ya ba receveur oyo bazali koyekola kokuma mituka na ba garage to sima ya phénomène sedenga chauffeur et si là yango wana centre de promotion sociale de la Croix-Rouge bazali ko banda session lobby mercredi 22 mai 2013 oyo avec un participé idéologie. Lobby toujours banda formation na makambo etali alphabétisation école et kosala makasi ya kati ya kini awa bota parce que tozana ba professeur moko oya solo babandi musala banda ba ne 90 lelo donc naza sûr que ceux qui boye boza décider baba kisipe lisusu à part auto-école anglais français kaka pona ko lutter contre alphabétisation. Adresse etikali moko avenue de la Croix-Rouge non 74 commune à Kinshasa croisement Croix-Rouge na plateau Ozamubimba. Ba numéro na bango yango yo 09 97 64 28 88 centre de promotion sociale ya Croix-Rouge. Na slogan na bango apprends à devenir quelqu'un à moindre prix. Oye longa te. Bobenga ebele pe bokende ko s'inscrire na la mouture Asbel et sikani ni session ya formation et bandi en communication des organisations ba yebisi biso pe que ba fungoli kuna management pe entrepreneuriat bolanda ba détail na reportage oyo. Inscription pour la 6e session, il y a formation en communication des organisations et si et bandi dans la mouture Asbel. Communication 360 degrés, communication marketing intégré, marketing marchand, marketing politique, relations publiques, relations presse, conception et création publicitaire, na gestion d'agence. La mouture Asbel, Azali Sukobongisa, une fois de plus, la nouvelle session, il y a mois de juin, le premier, la nouvelle session sur la communication des organisations. Avec 5 modules. Tu es ici chef d'entreprise, tu es ici chargé de communication, tu es ici directeur en marketing, porte-parole. Ce qu'on doit apprendre des outils et puis la technique. La communication, ça les mara. Mois de juin, porte largement ouverte. Il faut que la mouture a fungoli module ya management et entrepreneuriat pour investir et gérer en gagnant. Les hommes ont compris comment est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent, maîtriser à faire une entreprise. Alors, tango ekoki pona biso nyonso elongo na bana Congo nyonso koyeba ko créer entreprise o ezali solide, o ezali dynamique. To moni na mikina poto bato ba botami ba bengi ba manager o bazali ko doubler ba chiffre d'affaires chaque année
Pourquoi? Parce que va prendre outil aux alliés qui permettre bango ko développer musala. Aba tozana ba technicien belé bazali sans outils, c'est-à-dire habiter lokoni ne sengel na e asala. Tourna yo ekoki yo ozali na souci ya koyeba ko sala entreprise. Pe yo oyo olingi kozala manager performant, quelle que soit l'entreprise et sika ozali ko sala olingi ozala meilleur na kasi na développement, la mouture zali ko organiser une formation percutante ou singulité au raté, une occasion unique et en or. Et je vous assure, vous ne serez pas déçus après cette formation. Inscription au Salama déjà, en avenue Kato, numéro 247, na commune Yalingwala, to bengi na numéro 09 90 49 54 44. Avec la formation à la mouture, vous restez compétitif et incontestable dans le marché d'emploi. Devenons fort.